Comment ça va gagner pour c'est le côté. C'est le côté par contre lobby au bête va police au cas le côté. Menace pas la ça on a bien on a celle monter le côté. Banal ba une menace pas non. Bango na ngaba ba ça on peut couper na ngo. Les policiers à la menace des policiers à expliquer. Bon policier na kanga bien civil na kanga. Donc civil mtakangio. Arangio pour nani? Tuna bango. Tuna ba civil osali elo te bakangio na ndio. Tuna ega simba kanga tuna. Wa mtakangio. Linga inde policier ateni civil ne mutna kanga ki. Yeno mtokanga ki. Yeno mtokanga ki bureau de. Asali to fani na bureau to moni mama yo pesa plainte que ba ibie batterie. Attaque to sali musala so ya kokabwana batateni bakei boy ngamu tateni civil na keboy. Na zali pe bien armé na armée ou uzi. Ta mbalaxi ngai na musika nae na kangie après baninga nga teni bae to kangie ya moto en protocole mané na bureau protocole mané na bureau vraiment et kamusingai attaque na za policier et kamusingai famille baye babandi ko maltraiter biso donc ina baninga na biso ba policier moi beaucoup to ba ko mapembeni ezate donc famille baye ba menacer biso na façon tito ko mani ta baninga na ba policier ba teni panzani donc basoki oyo mama na banga suiminu yemo manani bazo sala we famille na asala ni mbumu sala aza mutu abete comme un juriste et le côté on va lui monter parce que kana kulu na te ko banga kulu oyo ya bon de toute façon ngalobi nazala kité nazalaki na voyage bon nayaki lelo na ba 2h du matin namona na tongo na baswete kutunde nazabu nazobela mwa bana baye na chambre bayebisingaki mama ndenge ezali awa bayibi biso batterie ya grand car nyonso mibale me miyibi yango toyebi place bavandaka tokendeki kosola na bango tomonaki bango bazoyiba lokola baza bata makasi moye to ya pembeni eza te na ba 4h du matin te basala biso mabe totikaki bango lokola toyebaki ndako na bango na tongo bana bakeye pa na bango bayebisi bango ke bayebisi ye ke tomonaki yo na ndeko na yo ebwaki koyiba batterie ya camion na biso zongisela biso camion nani batterie ya lobi te na ozongisela bino yango te po ezali awa te lokola eza mosika ifo bopesa biso mbongo ya transport tokende kozwela bino nani batterie bopesa biso mbongo ya transport bana bayebisi bon toke koluka mbongo ya transport topesa avant ke mama ya bana bakei babeti mutu baluki mbongo ya transport lelo bakepa na ye soki elobi lisusu na bapokwa ba 23h bakepa na ye o ça va bakepa muyibi oyo na ndako pa na bango bozo négocier on pas négocier pour pesa biso loko na biso na ndenga malembe to boyike donc ba makambe ya musika ya un système mbongo ya transport ba pesa mbongo ya transport nzoka sa teka ki batterie yango na asia bo place ateki azoninga oloba te yango na ye awa epa ya ba autorité lokola bazo babanga bango ba pomba bata makasi ba policier kuna na ngana kende kuna babi kuna kutu ba liberaka bango ba policier bazoki pona nini bazoki menace ezalai kuna kutu ndeto zali soki commandant aya kutu ba policier tellement bazaki ebele ba famille wana ba ye menace ba policier kutu bazokoka lisute pona koloba vérité bazokoka lisute ngana tindi mwana na bikende ko benga commandant atinda renfort mususu nde commandant yaki nde mutu wana yeko koma po akoma donc na matata posa na nge ezali bazongisela nga eloko na nga et puis mutu oyo ndenge aza boye vraiment et continue kosala epa mutu mosusu te yo outi kolata ngambe mobali mais na tomoni susu mapapa na yo bapanzi yango mpona nini bon omoni garçon wana babinga sibor wana penza azali elema moko mabe na kati ya komino ya barumbu abanza so obi otambola kati ya barumbu mbuma bakosepelaka tokangi ye ke lokola akangami wana lokola azokende banzita ya kosonga parce que baninga ele mosusu na ngongo tolobi ke bazali dina makala baza groupe moko ya kala basaka ye azalaka toujours échappé so bolobi bokanga ye au moins toujours koéchappé na badésordre wana so bokangi famille baye kosala ye lelo ezali esalemaki ka ndenge wana bapolisier bakei mpo bakezwa ye bazwi ye ka menace ya ye na bapolisier kokuya na yango tintanga mona kendi na kongo maîtrise po tokoyalefana asali vraimen nini mpo bokanga problème ezali ke problème ezali ke ayibi bateri na baninga bayibaki na 24 bateri pa mama wana ke mama wana bayibaki ntango bakei siko mpo bakende kozwa bakende négocier mpo azongisela bango bateri yango wana ekomaki ke apesa bango mbongo ya transport yo oyibi eloko ya motu po baso bapesa mbongo ya transport bakezongisa yango yango mama monaki ke ya kose faire justice te
yango ayaki mpa na biso la polisi tosali mosala oyo batikali baochange mosala mosusu te oyo batikali na kosenga bango bayebiki mosala ya polisi ezosala bakotika mosala bazosala parce que so bakontinue kosala yango tokosala tout le moyen ke mpo tokouva kosilisa bango